Mbote na bino balandi ya Early Chikeva Kimbangu TV. Ba gros bisous bisika bozali o ezali chaîne na bino ya makasi bo s'abonner massivement. Ngai molobeli na bino MK Mami Kankwelo kwa makasi na bosani te kopesa molongani ya la patrona. Na combo ya Dodo VIP Kimbangu. Ba gros bisous bisika ozali mon patron mon boss c'est que j'aime beaucoup. Ba gros bisous bisika ozali na bosani te kopesa lisusu Mimi Chikeva ba gros bisous bisika ozali toujours na kati ya Paris na bosani te kopesa Yuyu Citron mama présidente ya ba mama ya maison mère ba gros bisous bisika bozali o ezali mission na bino ya kolongola bino ba stress na kopesa bino kaka ba info o ezali chaîne o elobaka ba vérité. Bon s'abonner massivement bandeko nanga nyonso basambelaka ba kimbangiste o ezali chaîne na bino bon s'abonner massivement boko découvrir ba masolo ba histoire donc ba makambe belé na kati sans plus tarder lelo na elibino histoire moko boye to info moko boye ko pesa bino ya notre pasteur Moïse Mbiye. J'espère bozo zela tozali siko to komi na justice procès komi kuna lelo na yende ko pesa bino ba info oyo ngai étant que journaliste na zwaki nde na ko pesa bino yango. J'espère batebele bobengaki botunaki mama mami et komi ndenge nini nga penesa bino kake non boza la brancher toujours na site na biso Kimbangu TV bokozwa la bokozwa toujours ba nouvelle ya bien oyo ko sala ke la musabino ndenge ka boyebi ndenge tolobela kango nazalaki na procès wana na sister kiango mais ezali pasi pe mawa kota la homme de Dieu premièrement na ndenge bazolo ba makambe belé po na ye esalinga pasi pe mawa ete ya basali na nzambe belé kaka mosali na nzambe te ete ya pe bino bandeko na biso ya basi Moïse Mbiye andimi que non la fille en question Eliane aza mwasi na ye ke aza fiancé na ye siko bandeko na ngai to Moïse Mbiye andimi bongo mais toujours ba murmure zo le kakaka au monde entier partout quand de boyebi que non Moïse Mbiye faut kaka bakanga ye ndenge baninga mususu pe o ba viola ba mema bango na justice ti bakanga bakota ba prison comment Moïse Mbiye azo résister toujours aux ala libanda mais non ba bonné na biso ndenge za wana kaka ke Moïse Mbiye c'est vrai balobi ke ne jugez pas mes ouin ngai naza étant que journaliste na eka kopesa ba info naza ko condamner mutute mais c'est juste information nga nazo pesa ba bonné na biso Moïse Mbiye bamemaki ye alobi wana za mwasi na ye Eliane mais eloko Moïse osalanga pasi ya solo vraiment que Moïse Mbiye andimi Eliane aza mwasi na ye si c'est vrai mwasi ou Eliane aza mwasi na ye ako koma na ba niveau ko publier mutakala ya mwasi na ye point d'interrogation. Murmure mususu ebimi que non Eliane soka koma ki na niveau que a dévoilé ba secret pour Moïse Mbiye aboyaki ye. Est-ce que eza ya solo ou bien eza ya lokuta point d'interrogation. Lelo balobi que non Moïse Mbiye alobi Eliane aza na famille pauvre yango ana ndimaki a publier po ye apesa ye mbongo po famille na bango ebonga. Ah, étant que homme de Dieu. Nayebi ke lelo mosali na nzamba bimi poisa na miso ya bato po aza leader premièrement po aza célèbre na temps oyo. Mais na kota na malamu ezaka ye momu tasala mabe te. Basali na nzamba bato belé pe ba osala mabe. Menga eloko monga na kosenga na Moïse Mbiye aye baka ko gérer makambo wana ndai pona ngai kuna kosenga na ye andima na eka makambo nyoso tu mais azonga na sama makulu nzambe kosenga bolimbisi po
makambo esalami o eza soni pe na mawa kotala Moïse Mbi etango makambo ebandi azalaki ati abimaki mboka oyo bato balobi na benfondeka biso tokendaka koluka kokundola wana ke non akimi mpona buzoba wana ndenge ezobima mais esalinga mpasi Moïse Mbi etanga kiti à partir ya libanda mboka na aéroport babambaki ye mabanga tozalaki bien informé mabambi ye mabanga awumelaki te après quelques temps sous quelques semaines si je me rappelle bien quelques jours Moïse Mbi azongi lisusu awa nakozonga na ye mais azalaki koboya yango azalaki koboya bike non Eliane aza mwasi na nga te nga nayebi makambo wana te mais nakokende na ye tanga zongi aye kondima mpona ngai etant que journaliste nande na salaki ba constant na ngai namoni ke no ti abimaki wana ke nozomwa mayele moko bout po asukaki ayebaki te nini akoko ekoluba ayebaki nini te akoko koassire peuple congolais ayebaki te nini akokaki koloba na bandimi na ye église mais tanga kei akutani na bato na ye bafungoli ye mayele balobi ne ke non kende kobanga te yo za leader po soki okimi quelque part au bébé ça peut réputation na yo bébé vraiment comme il faut alors faut affronter yango monaki Moïse Mbi zongaki aye andimi alobi ke non Eliane aza fiancé na ngai andimi siko ndenga andimi ke Eliane aza mwasi na ye lelo bino ba peuple na yebi ke na poto batebele bazo benga ngai MK ndenge zane fokaka bakanga ye en tout cas jamais ye bakotika ye po bakanga pe batebele na bakaya ba viol oya sali wana sambusi biso basi neti Ginette Mvoizolo alobi nga non mima il faut ka bakanga ye Ginette Mvoizolo alobi il faut ka arrêter Moïse Mbi et ce qui wana te gypsy sita motema ya Thierry abilanga MK il faut ka bazwaye to boyite ya justice pe ndenge zana sambisaka fa yo kape mututi azaka matoyi mibale ayoki Moïse Mbi andimi ke oui Eliane aza mwasi na ye en plus Eliane tango Moïse Mbi malgré andimaki mais avant ndima wana azaki na koboya Eliane aye koloba na ba juge que non bino bozolo bakenga na opose zanga moko nde mutu na publier ba film wana na yebi ba film na ngazo kotindela ngo pasteur Moïse Mbi po bondima ke winga na zeko kotindela ye ndaku na ye mobimba na tous les 4 ko nga na yebi yango so botel Moïse Mbi na sima na ye za tatouage na fesse na ye bande ko na ngai dans ce cas nde ba ko tu na Moïse Mbi moyen pasteur na bisope asala autrement ezate andimaki alors pour nanga bino bandeko na bisopa basi babi tout excès nuit to boyite soki lelo kutani kana prêtre mon boyo monike no azan balar na ye sabino yaya kangelanga boyo zukia okangi mama zongiselanga be yo zongisi omoni bisike mimi ndeko na biso Eliane kozanga koyoka pe kozanga koyeba mobali bakrakaka ete me mobali balingaka ye so komi ko craquer mobali donc c'est que okomi à la mort donc au sala n'importe quel likambu donc ozomi ye baté place ni yozali bino be bande kona bisa mibali boza kaka soki bovandi mama obiki na linga ko mingi nga naza mboka musika naza na mwasi mususu te poto zala bien na déconnecté kangela nga na nubo yaya bolingo zaka fo bakangelo photo te sala d'effort zo mwasi no bende epemeni bovanda omona ye bomoni sika lelo suki mambo ba vidéo o selanga na vidéo moko boye o kangela nga boye non lelo tel scandale ko na biso Eliane malgré makambu nyoso tu wana réputation à moi c'est baby Eliane réputation à famille na baby na ebité to boité aza mwasi peut-être eza eloko moko boye na mopepe makasi et matière ndezo kende kaka wana na itezaka yango to boité mais plus tard ya mwana mwasi wana kozala ndenge nini ekozala ndenge nini bandeko na ngai ekozala ndenge nini eza pasi pe mawa
Maître Ticket Vazolela. Alors, ngande naza boye, jamais na ko linga ta le longo to discuter na moi sango ndenge ni to ko na ba niveau moko bena bimisanzo ta moi silibanda. Mais tant que journaliste na ba fruit na ngakande na kota ki suba lobi que non, la fille en question a pute. D'habitude des comportements na ye asalaka. Ce qui mobile le lingiye azakana sans froid donc il soko bineka mama kangela nga boye. Ministre akotanga twa akangia tindelio. Seconde atindi. Lelo aye komemisa pasteur abato ngambo bandeko eza passe pe mawa malgré nazolo bayango pona kopesa bino ba info kaka ndenge toza na procès nano na niveau ya justice mais bon s'abonner massivement na Kimbangu TV. Kimbangu TV ndeko pesa bino ba vraie information ponde naza boye naza mieux placé ya rolanda dossier yo tina suka. Mais ce qui sera aboyé, les gens ne peuvent pas bref, on a beau comprendre niveau ni to komeli. Passion nazanango, comment on a déconné à moi si, d'engin to tonaye tikali libanda, donc ça passe mingi. Maman Janine Tikeva, José Hélène Tikeva, bazo lela, babi biso ba maman, honneur na biso basi eza wapi, honneur na biso basi. Kota la moi si ko banda likolo ti na sendenge ba sambusi biso tonaye. Ba maman na biso baleli ka ba maman na biso tena ba papa pe baleli fais à RDC la compresseur aleli abi vrai chéri le quoi nga be feza Lorette la compresseur ba panzanga ka modèle wana osuka wapi eza pasi donc Gaël Tikeva, azo lela au jour, azo benganga MK, ben fondenge nini, nabi Gaël. Tiana se, naza na po nabino, kapo nabino te na babone nabiso, ya repesa kabino bon info chaque jour. Ya on a lobby. Oyo, a otala ne par-ci par-là, mitali s'abonner massivement na Kimbangu TV. Nde place yo ko ba vraie information pour nga MK na loba vérité, na bomba raté. Nga MK na kosa kate soki okeno pembeni ozo ben fois boye wapi ozo yoka info musuna ko pesa Moïse Mbi azobela o avoyager ke poto est-ce que c'est vrai ou soit ta kimika ba prosango vous comprendre akimika ba prosango comment yango na bina bino na zawa na pona bino premier jour ya procès et les cas qui n'ont bien Moïse Mbi aboyaki azaro ndimaka te makamu nyoso Eliane azaro loba mais Eliane étant que moi si bobika biso basi nde tozala ozo yo lingila ngabulu ngape na vanda ka calme na otala yo Eliane peut tant que moi sa bibisi ma Elena ki bo mwasi alobi ke lo kwa bino justice bozo ndimate makambo ngana oluba Moïse Mbi amobali ngana bimaka na yi o nyoso na lobi eza ya vrai Bobo ndima boy sa Moïse Mbi alongola pantalon botana fesse ne bomona sin mo bwezawana oto benga tatouage Moïse Mbi tanga yoki Eliane alobi bongo epesa ki trouble akokite habité nzoto eza malamu te à quel voyage au repos médical nous sommes ponini ayoki Eliane alobi vérité yanga na biso no bo vanda kimia bokena mino par-ci par-là ti bo s'abonner kana Kimbangu TV bo zo ba vraie information donc na minute onde na oloba na bino boye ngape na olandela makambo na justice peso sa musala tokotala Moïse Mbi a kozonga. Ce qui est vrai, caché wana ezali. C'est que Moïse Mbi a aucun de prison. Ce qui pesait à l'okuta, c'est que ba okanga la fille en question Eliane. Yangwana bo s'abonner massivement na Kimbangu TV. Ce que nous par-ci par là mitalio. Pour ezaka ngande munoyo lo baka ba vérité obo. Mon vieux Hilaire Mouteba na kati à Paris ba gros bisous. Le grand prof. Tamaye la makasi. Na bosanité yo vie na nga Toussaint na kati à Londres
Vieux, on dans 20 jours aux alliés, c'est un gros bisou. Non, zélo ka vie nangai. La patrona, Erline Chikeva. Ba gros bisou bisika aux alliés. À la prochaine émission. Bye.